Réconciliation, Christelle Kabeya, Nabandeko na ye, pa Congolais, Oyo bazala na équipe nationale. Ezali possible, to possible te. Na mwana muluba vedi muluba mbujimai. Mana muluba kana ngate na muluba mbujimai. Boyebi eske biso da nangu. Parce que mke, en plus je suis mkwampunga. To kitama ndoki te. Biso so tche munduki na tche munduki. So beti na beti yo. O chubi na chubi yo. Je suis comme ça. Quand je dis ça, mon bout veut dire que bongo et kemba na kenda bagito na bunda bagia ndenge na ndenge bisanga. Bongo gera mkie benga na wo pwesa mandoki. Niveau te quoi. Na tambe wana te bana. Ezali possible. Yango maman Charlotte azako teya. Pardon. Pardon eza possible. Christelle Kabeya azana poto. Aboti pe mwana moko ya mwasi. Lelo oyo pe azali. A part kozala randonnette to kozala na le Kardashian, Christelle Kabeya ya liboso azali chroniqueuse. Lokola bandeko équipe nationale bazali ba chroniqueuse. Bandeko basi oyo baluka vina bango na kati internet. Bandeko basi oyo babandi kopesa bilengi na kati ya YouTube na kati ya Congo Zaïre. Yango wana ezali possible. Magali Kongolo azali muta Kardashian a réconcilier na Karine Mokonzi. Ndenge moko Christelle Kabeya yepe akoki ko réconcilier na batu équipe nationale. To sa blanc ba sentiment ba loenge to sa blanc mutu moko boye. Ngana febete. Nga Christelle Kabeya vraiment sina bi non et non sina bi oui na oui sina bi na attaquer on a attaquer tina li fobo. Buzobe côté belé. Ngana na principe moko. Aso mutu na ngata za contre nga. Nga principe moko nga prendre kama ba tuto yebi. Nga so na to contre nga so sepe na ngopesi nga bonjour so sepe na to boxa nga ponga pena kipote no chokate na rabongo. Donc celui qui n'est pas avec moi est contre moi donc nga ke na te ke ona beba na mutu mo lobby na ke so na été na rabongo te koza no pa reconstitution na ngate okozela mo lemba na Satan nga bomba na ngate nga parce ma grâce te mo nga que c'est franchement notre terre de lâche nga ça n'engage que moi ça c'est peut-être bien ngate faut pas nga ngate droit de réponse ça nango. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Christelle Kabeya batebele bayebie. Azali oyo. Azali penza azalaki na kati ya le Kardashian mutamunoko na ndenge ya kosakana te. Bandeko ndenge pe azana poto atika barando akoma kimia d'avance banda atika kikaka Congo akendaki Brazzaville, apupulaki muke, asalaki rando muke, me banda longwaki Congo Brazzaville, ti akoma bamboka akendaki azalelo na Belgique. En tout cas, bandeko azali mwana mwasi moko nanu abandi lisusu makambo etali barando te ni chroniqueuse. Bien sûr, aza toujours mutabarando, aza toujours chroniqueuse. Po bima na monde wana. Akoki ko calmer lobi nango akoko zongela. Ezakaka ndenge ba musicien bazalaka. Monde ya polémique et kendeke toujours bongo na monde normal. Alors, awa ezali kambu ya réconciliation. Christelle Kabeya na kala azala pe na makambo na Gloria Olangi. Nga Christelle Kabeya na baka bien fait na machaka ba mona ngate na sans concurrente na anniversaire te na l'équipe bango tout na beauté au samba te que au mona nga beauté mo pour ba nga poser caméra te so moni Christelle Kabeya au moni kande na sabo na l'équipe bango tout na beauté comme na lo ba tout ba yebi na rando ya Gloria Olangi ma décona on a été mais na kamo na que l'émission na saka de écoute est-ce qu'il y a no fité la bandale to ko to ça l'émission to na balcon ah ba mon famille ça to écoute mon matoi ah nga dit nga ma on so mais normal tout mo ke de écoute ça que halo ba ke yo boya yo klecha haye na tali be mission nga ba parcours na ngatu so na lobi ona o ekokanite
est-ce que bitin lobeli yango oyebite o na chrétien na tebe mission ngatunga bibon na yebiyete pendant attendre tebe mission internet te atanga na tala ngote ce sont nos chrétiens yo na rando na yote na diversaire na yote ngana yo sana kaka musala sino kama diversaire na ndeni soit bana ko bablo mo passa de gouta et matanga siko na nyanga bibon mutu na calcule même pas je te calcule pas calcule même pas je m'en fous. Je m'en fous. Parce que finga yo na yebi yote, na yebi vi na yote, na ima ramnote na s'intéresse à kape na yangote. Na kanata na ite na problème na ite. Na pas besoin de tout ça ba mi sa relation donc. Kanda, non pas so lela, tomba ba soutke ba mission mususu. Obi amlo musuma ko, n'était franchement les gens qui me disent des années bien. On a ici bino que je n'ai qui me qui ba fan na bo ina mutata na te je mo ki minduki. Mais ba réconcilier pe basala oyo babengaki les Kardashiens. Soki Christelle Kabeya a réconcilié na Gloria Olangi, en tout cas c'est que ou bien oui a réconcilié parce que bazalaki na relation mokote babanda mbala moko na rando ti ba se comprena lelo bakoma oyo bakoma. Donc eza possible à réconcilier na bandeko mususu oyo bazali équipe nationale. Ndenge tomonaka Josepha Chako ye azana les Kardashiens mais banda kala na GL mot équipe nationale bazala toujours na bonne relation. Bien sûr bazali équipe adversaire mais équipe pe ya les Kardashiens yango banda et bandeli ezala nango tout le temps ko kabana ko bambama donc ezala neti équipe moko ya accompagnement équipe moko oyo bazwaka ba joueur bizuela baya kosala eloko baza kosala mais équipe nationale ezali équipe moko bien organisée ezala bien organisée tilelo eza bien organisé ata bazana makambo bazali mais problème ezate problème ezali entre équipe mibale wana bakoki na bango ko réconcilier pote ba créer makambo mosusu baluka basala biloko mosusu lokola baza siko na bakimia barando makelele biloko ebele ezalaka lisusu te en tout cas pona ngai ezali possible ba réconcilier basangana koto te mais bakoma kaka kopesa na mbote po parmi bango ezala ba misusu nanu bapesa na mbote te soki pe bakuta na nzela tango mususu bakopesa na mbote te mais réconciliation égale boy ata nanu bopesa na mbote te ata nanu bomonana te mukolo bokomonana bokokopesa na mbote bokokoseka parce que bo réconcilier déjà na niveau internet na niveau ba téléphone ndenge kaka bobendanaki batu na batu na kana bango ezali vraiment nécessaire mais Christelle Kabeya na kanisa boyebi ndenga lobaka soko za camarade na ete ozambala moko ennemi na ye ozali ennemi ya ennemi na ye mbala moko pe oza ennemi na ye mais na yebite soki idéologie wana ou bien makambo za koloba a chanza to azo continuer na même idéologie pour lelo yo aboti akomi na mwana aza mama ya mwana kutu nana kokisi inanete. En tout cas félicitations Christelle Kabeya bisiko zali oyo na part ya papa robot na sokisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va ça dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.